Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. La patronne quoi. Maman Bijou. Alors il va t'en la caca. Pour votre séjour à Kinshasa, vous pouvez le bouquet dans le congé qui contactez Bijou TV. Ils sont des deux camarades massons. Maison des passages de mission de Matomé. Ah non, Maman Bijou. Mais là. Susu nakati ya Masolo, nakati ya commune ya Kalamu, na Irebu A37 chez Maman Bijou, non lo ya Bongolo. Bandeko nanga flat yango boyoka kana sango yango ngamoko na nyati naza awa Masolo telemeza bien binonde Masolo papa Patrick ne makambo oye na Kinshasa ba séjour no ya kitoko ba séjour no ya malamu mingi yaka na flat hotel Bijou d'Or yango eza na Irebu A37 na kati ya Matonge Kalamu. Environnement avenir yango eza propre non loin ya Bongolo. Alhamdulillah, avenir est tellement propre, double électrogène et bomoni wana ezali ba climatiser kuti ya makasi kuti kolobelaki Masolo telemeza bien binonde Masolo kwa kuti le makambo et de plus la toujours na côté ce na kati marge ba awa kuti chambre pour faire la réserve avant déjà ba réserver ça ma déjà avant ce comme ça les réserves avant ndo zamu ngamo kona na bandaki na malewa na legimi moko penza donc oyo qui salinga ba cheke berekete awa salle d'attente ozana poso mena moi secret mwani emplacement ne bozomona wana malili kutu awa nga kutu na ngina koma nanga mbisi glace ya kosakana te malili telemeza kitoko mi Masolo telemeza bien nazo montrer bino Masolo ngoninga ezali bino nde Masolo papa Patrick ne makambo toujours plus 243 81 021 74 97 kitoko wapi bandeko na koti awa malili o wapi bandeko bino moko de bozomona kani nazo kota na kangi porte mbara moko tala appartement oyo eza ya chambre salon na cuisine ekomaka deux chambres soki yo moko olengi à partir awa bakomisa yango deux chambres donde bomoni rideau oyo awa soki na fongoli boye ekomaka nango deux chambres donc soki olingi ekomi nango deux chambres eza propre ya kosakana te eza kitoko ya kosakana te propre ya kosakana te kolobela te malili kutu climatiser ezosala na ndenge ya kosakana te ezosala sanke batinda yango sanke bademerango malili ezosalama deja kitoko oyo salon nde bozomona clim ezobeta nango eloko mona alakisa bino kaka te eza cuisine oyo eza rez-de-chaussée. Alors cuisine nango bazomodifie yango kuna porte ya cuisine yango nde bozomona awa mais na kolakisa bino kaka ata bazomodifie yango na kolakisa bino kaka po bomona Masolo eza nango bien bandeko nanga bino nde Masolo papa Patrick nde makambo eza kitoko wapi Masolo eza vraiment bien eza très bien ya kokomate mbingi eza te nde bozomona wana Masolo eza bien Bijou d'Or toujours longoni na bana mboko bozosala Masolo kitoko na bilanga azali na ba flat hotel pe azali ne bozomona wana tala appartement ya kitoko tala bambeto ya propre bino nde Masolo papa Patrick ne makambo bambeto moko oya propre makasi ba séjour no soko lingi leka kitoko na kati ya Kinshasa 1 mois 2 mois sala ba réserve likolo kutu moyena zo eza te parce que likolo nyonso eza déjà indonde tala clim moko ya makasi mingi ya kitoko mingi bino nde Masolo papa Patrick nde makambo nazo pesa bino makambo toujours bandeko nanga bo partager bo s'abonner ba j'aime pe zo sala bien bandeko nanga moi musapi na j'aime on ezo sala bien zo sala nga boga
esalanga basheke bereke te bongo kota cuisine kutu koloba te cuisine moko ya kanda cuisine moko ya kitoko cuisine moko ezali ke mama Nadine abeti légume moko na kutu kolia na mwa musuni bandeko nanga esalinga mpenza bien mingi esalinga vraiment kitoko mingi rome ezaka ki bo partager bo s'abonner bandeko nanga bino nde masolo papa Patrick nde makambo plafond moko oyo epesaka malili ata kutu kure eza te me plafond epesaka deja malili yango moko libela lolenge basaleli plafond yango bandeko nanga ezaka lolenge moko ya bien na ndenge moko ya bien na ndenge moko ya calme malili awa nelingi nakoma nanga mpiodi nazosentir deja kitoko mingi esengaka boyo ye mpe na kini ovandi mpe na flat ya kitoko oza mpe à l'aise quand même bino nde masolo papa Patrick nde makambo nazopesa bino makambo toujours mpo bino mpe bosolola oyo ezali salon wana kuna nazwaki ezalaki chambre mais ekomaka mpe deux chambres ndenge yo oluela yango bafungolaka porto awa ekomi deux chambres cuisine yango ezali awa bazomodifie yango bazomodifie cuisine ndenge omoni wana babuki bazosala makambo nyonso na cuisine donc ndeko bango wana oyo bazomodifie na niveau ya cuisine eomona wana masolo eza bien toujours bino nde masolo papa Patrick nde makambo nga nazopesa bino makambo cuisine yango oyo ndenge bazomodifie yango ndenge omoni wana bazomodifie yango na ndenge ya bien malewa mpe na kozwa botala ndenge bazoyita déjà basystème awa masolo eza bien soko oyo kokuta tanti na biso mama on vous appelle mama Bellevie kuisi moko na légume vert bandeko nanga osa kozonga mpa nanga eza te natikala alibela mais bino mpe boya soki boyi bokuta mama Bellevie est-ce que oza awa to oyaki kaka kozonga ozongaka oye au travail ozongi ok donc aza wana soki oza na posa numéro ya mama Bellevie tu m'appelles mpona bacuisine ndenge yo okolingela soki okolinga safu soki okolinga fumbwa akosalela yo yango masolo teleme eza bien na nsima ya suka soki oza na posa kikota cuisine papa Patrick nga na koya na nga kaka nga moko nalingi na nga biloko eutaka ndako te basalela nga kaka wana mama Bellevie aza wana nazozwa numero na ye comme ça soki obengi nga napesi yo numero ne direct ntango koya ozala l'aise basalelo bacuisine ya kitoko masolo eza mama vous appelle kombo nani Adassa yo mpe otravaka awa toujours oza loge likolo na chambre combien numéro 7 vous êtes seul vous êtes accompagné d'accord merci beaucoup maman Adassa ye wana mpe baza na bango awa baza gentil bazo répondre bien numéro ya Bellevie soki oza na posa nango mpona cuisine na kopesa yo na suka obengi nga na plus de 143 81 021 74 97 bozomona oyo papa Patrick lelo asalinga surprise aye alobi ata esika nini mama Bijou alalaka soki auti poto mpona navandaka na Allemagne donc nazovanda na Flat Hotel na nkombo ya Bidor Flat Hotel na biso ezali na Matoye na Iribu A37 Flat Hotel na biso eza na ba condition moko ya malamu yango naza kobengisa ndeko nyonso tu oyo olandaka papa Patrick ozotala mama Bijou na journée ya lelo parce que nayebi ke boute kotala nga na bilanga lelo botali nga na Flat Hotel Bidor na kati ya Matoye vraiment donc bon confier papa Patrick bon que des lisusu musika te place na biso tosali mpo na bino ya ngoyo na prix ya mokie bon papa Patrick azwi lelo azwi appartement ya 2 chambres salon cuisine sauf que appartement moko eza na mutu ndako na biso eza lokola ciné tofungola yango yaka monene ko mpe tokangaka soki moto alingi alue yango chambre salon cuisine soki mpe moto alingi alue yango chambre simple na kati ya chambre simple na biso eza na climatiseur eza na douche debout ya bien ya propre eza na lit ya 2 personnes frigo eza na kati télévision eza na kati so oza na besoin apesa yo cafetière bakopesa na chambre simple wana tozwa yango na $15 ya pana na chambre simple na biso wana soki oye mpona kowumela na durée peut-être ya ba 3 mois en tout cas ekitaka ntina $10 tokitisa yango na $10 chambre oyo bomoni oyo chambre salon cuisine en tout cas yango mpe eza nango na prix ya kitoko eza na prix ya kitoko bobanga te mama Bijou asololaka bien
Donc avec ce qu'on a séjour mais avec 30 $, il y a pamba aux chambre, salon, cuisine. Donc c'est ça. Maman Bijou lobby a des moussala, a des masolo. Et puis dans ce qu'on encourager bino bala poto la boya. En tout cas, mboka la biso ezaka mboka la biso. On a qui Maman Bijou na bilanga. En tout cas na sepeli et puis to somba ba place à kolala. To somba banda place à musika ezala raté. Dès que papa Patrick aloba ki soki otindi ndeko na lobi a place na musika alingi yo obongate. Hein? Place à musika ezala raté biso tout ozala balimu, biso tout ozala soki la mikao, partout Maman Bijou do azali. Osomba ba etar na bino, osala musala, conseiller moko pa pesaka. Alors biso na saison boye, olona boye, na saison boye, alors peso conseil kitoko. Et puis banda quand on a pris à madame. Avec 1500 $, on propose la place dans ya kolala. Donc bana poto bobu kanate. Vraiment. Les amours la bisoté. Le dernier le bala bioka ya. Pour la maison de passage bo bengaye. On peut ce numéro là. Et puis ce qu'on niveau visiter, on peut ce numéro à maman Nadine. Oui. Dans la maison de passage na biso, malewa ya propre. Tola baka, maman papa Patrick allié. Et puis les sous dit toza na moi mini boutique. Mini boutique on a to sala nini. Soko bosani parfait na poto. Oya okuta parfait là. La mini boutique na biso bosani moi dentifrice, bosana ki moi brosse à dents et zali a. Donc maman Bijou le but to sala masolo yo surtout vraiment bien. Boutique na biso za na ba vin, za na ba parfait, tola marakitoko. Appartement la chambre salon cuisine pezali soko lingi yo moko pe olamba yo kaka wenza gambeleza na ngo pembeni transport kitoko bozomona papa Patrick ayena moment moko courant ya Congo ezate to pelisi groupe to pelisi groupe toza na groupe na biso ba climatiseur eza très fort très puissant et kokaka na groupe te yango moni to tiela bino ventilateur soko moni ke toza na to tie groupe o tie ventilateur. Ce qui est au monde qui est courant la biso après ça courant moko basali ya sika et ba courant au papa le président Fatiati et à 5 minutes et 15 10 minutes et zongi courant la biso za kitoko groupe la biso ça la bien chambre froide quand papa Patrick a malini suka au senga peza couvert papa c'est ça. Merci beaucoup wana bolandi Bijou d'or lelo na kitaki awa bande konanga na lié na kati ane naza bonana koma mbisi malili moko kosakana te bongo ne bomoni kuna na sima mama oyo azo sala malewa kuna donc na nero sala mama Nadine bazo sala malewa na kuiso bazo tumba wana esalinga ba sheke berekete posa ko kendeza te posa kana lala on la kisaki no cuisine bazo travailler kitoko wana si bomonaki donc eloko ko baxeza te bande konanga tout na l'accès ba bazo modifier ndenge bazo modifier tout là vraiment vraiment cuisine yangoyo tozala frigo vraiment micro-ondes vraiment basani ezalaka donc c'est ça donc modification toujours bazo modifier kaka musale zo ça vraiment très bien bande konanga tout est là donc aux à l'aise aux les bienvenus boza les bienvenus boya vraiment boya ebele bokota bosaba bande ko ngai loko ngana senga bino kaka na musapi na bino ezanga kate esika pe bacha musapi OK wana j'aime wana esala nga bogar yango ndie ko sala nga bogar ba j'aime wana ba partage na bino nombre de vies ezokende kitoko dana ndo to sala kina ma viju na to komida na 1900 quelques vies donc kala mingi te tozokota na dem to koma na DK alors toujours to continuer bongo Maman Bijou soki aye to kozanga kate ko sala ka ba interview toujours to ko bana ko encourager bino toujours mais bino pe bo encourager parce que l'encourage courage toujours masoleza na ngambo na bino Maman Bijou boluka kaye wana ko somba ndaku na Congo eza assurance oui eza assurance eza la menka eza la balimo musike ezate Maman Bijou tanga sombaka awa yebaka te kelele ko koma boy c'est ça lelo ko zanda kuna matongi yango wana alors c'est ça to somba banda kuna balimo to somba na ba mekao parce que place ya musike ezate ndako musike ko za na mekao pe leki na mona bandani vraiment eza bongo eza ka ndenge moko tongeli c'est ça vraiment on a zo encourager bien ba la poto hein donc kala donc des potos on la scène na poto ta ba 30 ans vous avez na bato ya kosunga biso te vraiment mais siko to comme na moyen nyos
Ce que je dis, c'est Patrick, ma papa Patrick. Attends la musique. On a déjà gagnant. Mais quand les élèves, quand tu es Internet, on a souffert. Si Internet, c'est comme un angle. Ça va découvrir la confiance dans la musique. Vraiment. Atini ba monga ba papier na ba nini ba zona ndelo musala na musika bilanga wala ngana sana za kina musika. Vraiment. Donc bazato avantage des alliés en tout cas il faut tout profiter. Donc c'est ça. À vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.